Tokotala CGTV, maman CGTV, na papa Michel Mayabo CGTV, CGTV, Africa CGTV, Europa. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Ngwala, localité située à 12 km au sud de la ville de Bunia. Le dernier bastion du groupe armé Codeco Bar ALC, désormais sous contrôle des forces armées depuis le dimanche dernier lors des opérations musclées menées par l'armée régulière avec l'appui fait aérien. Le commandant de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, qui a coordonné ces opérations, est atterri aujourd'hui à Ngwala, au bord de l'hélicoptère de FARDC, accompagné du commandant secteur opérationnel, général Yav Avoulangola Robert. Sur la ligne de front, le patron de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, a loué le professionnalisme des FARDC pendant la conquête de Ngwala Erziekere, ainsi que la libération de la population prise en otage par ces terroristes. D'abord, vous avez la félicitation de mon Kondiamboka, vous avez la félicitation du chef d'état-major général. Gana Kobima Awate, et réunion sur vous avez besoin d'Aïko, et Koya pour nous appuyer Bino. Et ça, Bino Bokoma Awa, pour que la dimension de Makamune ou de la Dengue, Tozo Kenanango, pour nous Kolakisa. Bakodeko mususu oyo bato ya mobulu oyo bazali na kati ya Bunya ke bango peso bameki tokomatisa sikoyo pression na bandi te ke mutu aokoka. Tokani? Dorénavant, l'autorité de l'État vient d'être restaurée sur cette partie de la République où le drapeau congolais flotte. tozomona mbuta edingwe afukami liboso ya Nzambe Molimo Santo, mai na miso ezali kotanga, toyebi te tina nini nde ye moko akoyebisa biso tina nini aleli po ete amoni Papa Simon Kimbangu Kyangani Molimo Santo. Papa oye! Wala ye wana azali kokende ya kofukama na makolongo liboso ya Nzambe Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kyangani. Ye na mama mwasi na ye molongani na ye bango wana bazali kolela liboso ya Nzambe Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kyangani. Wala wana ezali bongo oyo tokobengaka ete edingwe moto na ngenge, ye wana azali liboso ya Nzambe Molimo Santo. Tata na biso ndeko na biso mbote okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo okombo ya tata ya mwana
Tata Molimo Santo, topesi maloba epai ya tata na biso Mbuta Edingwe. Ndenge tomoni ndeko na biso Mbuta Ibu pembeni na ye yendeleki basali na bango musala moko. Kimbangiste oye. Nazali nesengo mingi mpona kokoma na lopango oyo. Naye kotala Nzambi na ngai. Ata tobambaki mabanga na Kinshasa ntango ebembe na ye eyalaki, esalaki ngai pasi. Nakansaka ke église Kimbangiste ezali mpo na bakongo, nakomi awa namoni bikolo nyonso ezali awa. Donc na Kinshasa bakosaka ngai. Ngai moko naye komona papa naye epai na yo na valise ya mikumba na ngai nyonso naye kotika epai na yo. Papa nasengi yo pa. Papa, natamboli mikili ya poto partout nake na beti batu kasi nakoki kobeta yo te. Nakomi awa nde na suki yo sali Nzambe na nga. Mingi balingaki nga na yo tokutana te. Mais naye komwa papa simba ngai makasi na ngai ezili epai na yo naza te na pouvoir moko te oyo bakosaki ngai bakosaki mais le reste tokosolola nkulisi. Papa ezali esengo mingi yo za Nzambe na ngai. Ngai bakosingami nake poto nake partout pa bamindele nde sotu nakoki. Mais toza na Nzambe na biso oyo Nzambe mozalisa likolo na satindaki alobi yo vanda awa. Pourquoi tozoboya yo? Nayebisi bandeko na ngai nyonso nazokenda Kinshasa nalobaki botika kokosa ngai. Makasi oyo ngai nazali na yango eza kolongwa epai na yo Nzambe wa ngai. Soki yo pesi nga makasi oyo te nakoka kobunda. Moko Nzambe wa ngai kamata mikumba na ngai nyonso naye kotika epai na yo. Soki nazongeli makambo ya mabe na liso mutu te. Ntango nakotika natika na motema moko opesa ngai valise ya bisengo. Nalingi kozonga maboko pamba te, nalingi kozonga na valise ya bisengo. Ngai pe nakabola baninga na Kinshasa. Nasukisi boye na kombo ya Tata, ya Mwana, ya Molimo Santo. Merci. Maboko, maboko, maboko. Biso nyonso tolandi ete aye epai ya Nzambe na ye okombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Okombo ya Tata ya Mwana Tata Molimo Santo. Voilà ndenge tolandi ye moko Mbuta Edingwe asili koloba ete akomisika Nzambe na ye azali aye kotika mikumba nyonso oyo azali na yango po ete Tata Nzambe akoka kosokola ye. Alobi ete soki azongeli seka azali susu mutu te kasi azali na posa kozongela te yango aye kofukama se ya makolo ya Nzambe Molimo Santo Papa Simoki Mbangu Kiangani. Nouvelle muzuzu na yina pesa bino ya kitoko ezali oyo ekokomela pe
baninga na bino oyo ya campus de Kinshasa, c'est-à-dire au Kozouapé Wi-Fi gratuit awa. Facilité bino bisala na bino na kotanga na bino yango wana à partir ya moment wana ba professeur nyonso batekaka ba syllabus abuo ya wifi ekokota makambo ya kofutisaka baétudiant syllabus abuo ya nalingi koyoka ngo lisusu te étudiant azali mongamba te. Que justice soit faite. Oui, justice doit être faite. Le détournement de biens publics de l'État reste un crime. Je vais renforcer les pouvoirs de la justice pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens, du présent comme du passé de... CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou. CGTV, émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV,